me ya kokendaka kofutaka kaniaka kuna na CPI pona koluka kofandela mwana mboka sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo awumela nesika ali kuna ya passe ngwa wate na medio ya bango bokonzo bazo sepela balobi ke Bemba face à lisu 6 mois na boloko azonga su na CPI pona 6 mois soki aboyi 6 mois soit apese loko babengi la moitié ya bozui oya ye oyo nyonso ya kanango oyo azui na motoki na epo azui yango te lokwa bakatumbi ne bayibaka misolo leta azui yango te lokwa bokonza Kabila ndenge babomi mboka o ndenge ke Kabila emo ali pare ya mafia na Congo gai na ali na dossier contre M. Kimbuta lelo na koma na problème ya zolo ya sinizite likolo ya bafulo esama na Kinshasa sous le patronage ya Kabila. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium, bienvenue na émission na biso l'invité o penza bo meseni mingi kolanda yango bisika binson et zwami bino kasi lelo penza tozali na esengo lisusu sur ba question ya actualité oyo etali politique to yambi lisusu pona bino moko mbaye ba meseni penza kolobaka pona matali politique na République démocratique du Congo ye to bengaka ye na kombo ya mwana mboka Serge Kindomba na yende tokolobela maye matali politique tokolobela procès Bemba mai tozalaki kozela te toyebaki te Bemba kosamba les 4 pour que toyoka te Bemba koyela biso na Kinshasa mais malheureusement makambo yango ekoti kokoso tokolobela pe likambo ya Joseph Kokoniangi kaka na kati wana na ndenge basali parti na bango bapesi yango kombo api oyo balobi te ezali parti moko indépendant pona nini tokolobela yango toujours awa et puis actualité ezali ebele hier aussi toyokaki peke mokambi mwa ekolo République démocratique du Congo président Joseph Kabila ye ba juge bakendaki ko prêter serment liboso na ye kasi et après makambo penza ya kosolola ezali ebele kaka na émission l'invité ya mokolo ya lelo. Mbote na yo mwana mboka Serge Kindomba. Mbote mama Tatiana. Serge Kindomba to bandananu na question ya mbo koluka koyeba penza toyokaki penza moto ezalaki toyokaki te mwana mboka Igwe ndenge tobengaka ye président ya parti MLC toyokaki te ye ndenge azali wana akosamba les 4 pour que tango akosamba to banda kozela kaka te résultat ya malamu ekoyela biso awa poto zela mwana mboka Jean-Pierre Bemba na esengo nyonso awa na République démocratique du Congo kasi to ko comprendre te apparemment Mundele a changé jeu to boni te réalité que Mundele a changé jeu et ali ke bokonzi ya Kabila misalo ya bango ya mabe monane na loba yango pe na bandela yango ke CPI wana et ali caisse ya résonance bato balingi ba piller ba dirigeants africains o balingi ko se rendre compte ko sa baningo ya bango mabe koluka kocha moningo ya ene sika ya passe bango wana bato bazo futaka misolo tango baye na dossier liboso kaka fumba na mokumba ya likambo oyo bandaki ko peser si mwana mobalo to bengi le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo to bengaka Singa Pakebo yaki dossier ani balobi ke crime contre l'humanité ye moko CPI a bombi Jean-Pierre Bemba Gombo pendant au moins 10 ans afandise kuna moto anyokwami nesika pasi liboto ya monaka bango te bano ya ye ni mwaso ya ye moko tango bakei kosamba balobi nini que Jean-Pierre Bemba Gombo aza kite na maenio so alaki affaire ya monene ya kafumba o etikali dossier o elandi makambo ya Jean-Pierre Bemba etikala ki obe dossier ya makambo etali batemwa yango banani yali lokwa ndeko na biso oyo José Ndundu o aka moko ya bato bakendaka ko témoigner ya mabe contre sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo
moko ya moto lokola na kombo ya Olivier Kamitatu akendaka ko témoigner contre Jean-Pierre Bemba na ndeko Delice Sanga bato wana nyonso tu na ba Alexis Tambwe Mwamba bango bato bakendaka ko témoigner koluka koloba mabe kokosela moninga makambo toaki nelikia ke sepe akwe kosala bosolo na makambo ba témoin po makambo ali boso bino bokondanaki bolobi kete motoyo akite deja na makambo mais tango toye komona endire tango bokonza Kabila yo kaka bongo ndire basepelaka te baluki mweni no bakwe kobimisa su misolo ekwe kolongwa bafulo bacheli biso na Kinshasa misolo zomona na te mais akokendaka kofuta kaka niaka kuna na sepe pona koluka kofandela mwana mboka sénateur Jean-Pierre Bemba Gomba awumela nesika ali kuna ya passe oki bango awate na medio ya bango bokonzo bazo sepela balobi ke Bemba face à lisu 6 mois na boloko azonga su na sepe po na 6 mois soki aboyi 6 mois soit apese loko babengi la moitié ya bozwi oyo ye oyo nyonso ya akanango oyo azwi na motoki na epo azwi yango te lokwa bakatumbi ne bayibaka misolo leta azwi yango te lokwa bokonza Kabila ndenge babomi mboka o ndenge ke Kabila yemo ali parrain ya mafia na Congo moto a protéger moto lokwa par exemple Moïse Katumbi tango association na basangani ba monite il faut to kende kozwa misolo to kende kopesa tango basali eloko biso to moni na media bokonzo to comprendre basepela kete tango baokaki ke mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo il fallait ya sangana na baninga na ye mais tozoli ki ke tolobi ali le sous trop tard ata bango bameli champagne pona malheur ya moninga ndenge bazo sepela na ba medio ya bango RTNCO ngai na yo ba contribuable tofuta kamisolo ya biso mais bango bakomi kosaka publicité ya koyebisa ba congolais ke Bemba kosala lisusu 6 mois to comprendre que mission na bango balingi te ke Bemba sa nini a participer na makambo etali maponami na kati ya Congo mais biso to sengi tolobi na CPI soki ya solo ke baliaka kanyaka te basaka mosana bango na nzela sembo lokola oyo yaki ya motuya ya kafumba ya monene ya liboso ebande kopeza likolo ya Jean-Pierre Bemba akite d'office dossier esalaki ke bazwa bato comme ba témoin yaki dossier ya liboso ndenge ni bokoye kolongwa ya liboso dossier ya ba témoin bobi ke faut condamner Jean-Pierre Bemba tant que déjà moto asali 10 ans na kati ya boloko tokosenga na CPI basa justice na ndenga sembo baye bana nyonso tu na vie moto tokosa nini tokolekaka ndenge moko Charles Mwando Simba bato basala ke balongwa ba congolais na 2 tours bamema biso na un seul tour asa nini aleka biso congolais tosa nini tozo continuer ndenge moko pe biso tokolekaka me Congo ekosaka nini ekotikalaka seko na seko o nakoyi koloba yango wana me nakoyebisa ba congolais to perdre espoir te na dossier Bemba tozala toujours na espoir na assurance et puis na likia que Jean-Pierre Bemba même dossier wana par rapport ya makambo ya recours o bavoka na basengi soki nzamba sungi ta mosusu ekoki ko permettre que Jean-Pierre Bemba azala libre azonga na mabele ya bakoko na ye a continuer bitumba oyo ye abanda kobunda pona intérêt ya bakongolais. Merci beaucoup, moi Mboka Serge Kindomba. Kasi totikali kaka na même date ya le 4 juillet tango wana toyoka kite tozozela masolo ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba la biso malamu. Kasi kaka na même date ya le 4 juillet yango bayo penza bazuze ba meseni kokata kama makambo na République démocratique du Congo lobby bazaki penza devant tata mokambi wa ekolo oyokaki likambo yango analyse nini penza okosala na likambo yango o nakoki koyebisa bato bazwi libako akolanda ngai ku wano bobengi ku constitutionnel nga nayebisaka bato na obi Kabila ali na bisalelo mine ya liboso Kabila ali na Assemblée nationale oyo akana libenga ya Kabila tant que mina kwali kuna jamais ba congolais bakoko se retrouver na loi moko ekokoza voter na avantage ya population lo nyonso bakosa kuna e ali obe na intérêt ya Mese Kabila ya mibale ali ne loko ne bonga osika le gros bébé de la République afanda motonga bengaka hypocrite politique na kombo ya Kengo wa Dondo tout ce qu'il a bénéficié dans sa vie et ali Congo moto commissaire modabozu moto mbongo ya bungi na miso na biso ba congolais po asali au moins 55 ans
train de vie na ye fonctionnement na ye akobe na misolo ya leta nano abimisa ata misolo ya ye moko te ozwi su musu nini Kabila ali na bagenero nyonso ya mapinga ya Congo oyo bali bageneral ya armée te me bali bageneral ya régime ya Kabila po anini kuna na kati kokuta bato lokwa batango fort investi 10 millions de dollars kokuta bageneral lokwa Bolenga ali na Safari Beach okokuta bageneral lokwa Baraus ba multimillionnaire soko lobi olandele lifuto ya ye moto esaliki akomo ya komite mweni no bazolaka mbongo ngo bango moko bayebi ke bokonzo moto esalaka nini me Kabila suki wana te na motemo ali kunduna mayela mabo ali nango akokende kosala nini ye moko akonome moto ya lingi akoma zuzu kuna na cour constitutionnel toyebisaki deja bana mboka tobaki biso mpo na biso ya non événement cour wana tobengi yango eyali moko ya bensima ya mese Kabila oyo ya se décider esalema yango wana bato wana bakosa kuna na kati kokuta nani nkulu aki nani moko ya bakonseiller ya Kabila moto nyonso ali kuna ali na compte à rendre na population te me bali na compte à rendre vis-à-vis ya nini ya mese Kabila et non vis-à-vis ya peuple congolais yo yebia wa combien de fois na mboko bato ba déposer plainte contre Joseph Kabila mais kino lelo plainte ata moko te aboutir neti ngai nali na dossier contre M. Kimbuta lelo na koma na problème ya zolo sinizite likolo ya bafulo esama na Kinshasa sous le patronage ya Kabila mais lokwa na yebi état de droit akate na mboko soki nobina kende na plainte modèle wana contre Kimbuta moto akosala eloko alite il faut na za bokonza malamu ya bokonzo ye koyeba ke tete en tout cas misolo biso tozwaka ya bempo ya bataxe kili tozwaka bango ifa tosa mosa lokwa tose mosa te tobotiseli bango pe bafulo biso moko tosaleli bango yango wana bato bakomi belaka boye na koyebiso mama biso lobi makambo eloba elekaki lobi na Kinshasa wa tolobaki to ali concerné te toyebi ke wana bali basali ya mese Kabila yali moko wa bensimo Kabila bakisi na maboko ya ye po luka manipuler justice à Congo po yeba yango déjà que justice à Congo a calibre te okomona yango na dossier Frank Diongo balala balamuki koma bokoye kokanga moto bolobi te bakangi Frank na entourage bato bakizonga naye bakozwa bato bakizonga naye mama babimisi bango ye baseni babombi ye totikala kaka wana mwana mboka Serge Kindomba tozalaki penza na cour suprême kuna esika oyo penza te ba avocat ya président Frank Diongo to pe honorable Frank Diongo basengaki te balobi bango penza esengeli na bango bakende kotala likambo ya mwana mboka honorable Frank Diongo parce que bazomona likambo nini oyo asali te tokoyokaka te tozelaki penza te bakata likambo wana mokolo wana me batindiki lisusu likambo yango ti na date ya le 18 juillet likambo nini ezolekana na kati wana est-ce que ezali likambo moko jeu politique to pe ezali kaka te bazozela bakata penza likambo wana na ndenge esengeli mama na koyebisa yo dossier ya Frank Diongo aka dossier vite elakisa ke Frank Diongo abatami wana na boloko wa makala esika batie na volonté ya mese Kabila bokonzo balingi te moto akoyebisa peuple congolais bosolo tango bakongolais babengaka ke prophète politique oyo ayebisa bakongolais alobi ke accord ya Senko mese Kabila tieli bakongolais motambu soki bokei yango ndenge nga na yebeli mese Kabila n'est pas sincère akotosaka lokasa wana te lango eloko saka motema pasi Kabila afandi atali alobi ndenge ni moto yo akoki koyeba makambo ebatami na kati ya motema ya ngai yango wana kande mataka Kabila yebisi Kalef Mutombo abi moto wana il faut kosala ni il faut kobomba eno na boloko aumela ti mokolo nga na kose décida bimanda aseni na bimi eyebani ke dossier ya Diongo aka vidi mama yango moni nyonso bango baniki basa tala makambo eleke kuna na cour de cassation parmi bato bakondanaka Frank Diongo 5 ans na bazuzu wana misu pe bazongi na kati baye kosambisa ndenge ni yo moto kondanaka 5 ans yo wana esu lelo yo reconnaître ke bato bino bopesaki bango ba 6 mois ba 7 mois bato bakizonga zongo ya ye bino bobike yaki auteur moral mama ye botike na 5 ans bato basalaki action boseni bolobi tete bino bokoye kobima bango moko baye ko se rendre compte babite tosali mabe mingi
tika tosala nini tobandela me eloko nga na koyebisa basusu wana nalobi botika justice oyo eyaliki oyo babengenga kuna likolo botika makambo il faut nazela ordre uta na service ya renseignement kuna epai ya kalefu mutombo tozozela ya loba te tolingi bolakisa biso bosala justice ya solo bozongisa Frank Diongo libre a continuer na oyo eza badroit oyo ye aya na maponami po toyebi ke ndenge babombi kuna a komi empêché moyen à participer na processus ya élection ya député provincial et alité mais bo pesa ye oyo ezali droit na ye abima comme ça aya na maponami ya députation nationale soki bazo ya ye bandimike basala ye confiance ba voter akozonga na kati assemblée nationale po ali moko ya basoda oyo babundelaka peuple congolais na ndenge ya solo mama. Mwana mboka Serge Kindomba to chuté na deux questions o etikali mwana mboka président Moïse Katumbi a wuti kosala cabinet ya sika ati lisusu bato penza na mosala na exemple ya Francis Kalombo na basusu bazwi ba poste FCC o kilikambo yango est-ce que ezali na poids politique? Mama obi tango obi na ngai mokolo moko na gina moko abapandisa ngo obi na ngai lobi ndeko Kindomba oyo komi na ngo komi na problème na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi asala yo nini? Na pesa ke ya no moko na mokuse Moïse Katumbi asanga mabete ma escroka misolo ya biso ba congolais. Katumbi c'est un criminel économique na lobi lisanga oyo homme d'affaires ya Moïse Katumbi ali ozwi motoloko akiungu akumwanza yeba ke bato wana soki basangani ali po na intérêt na biso population te e ali na intérêt ya bato wana mibale tango Katumbi ajisaka yoka makambo ezoleka na Kinshasa mama Tatiana bato toalaka na bango na bakamarade ba mibengaka ba journaliste engagé misusu ndenge bali wana vine mobimba ali konike ye vine Tshisekedi rien mais azolinga kende ko postuler akei kuna na ngamba IDPS babisi bango babite avoza candidat wa yomoko candidat faut mi foutre la caution habite ngai fona kende pa Katumbi kuna Katumbi makambo ko futa caution c'est nini réalité bango moko bana beso basani ba foutre la batu caution to lobite hein no opposition biso to bi opposition yomoko il faut ya na oya yo parce que IDPS c'est gâté IDPS c'est dirigeate to viva kobe na eloko babengi nini cotisation ya ba membre en dehors de sana bato to benga ka ba donateur bato basaka biso badon nde bato basaka ni fonctionnement ya parti tango moni bato babite kuna Katumbi ali na bato ali na ba bailleur de fonds o ba soutenir na koyebisa ba congolais loko moko ali sembo na ali na problème te personnellement na Moïse Katumbi mais quand il s'agit intérêt ya ba congolais moto a contribuer na bilan o esa ke biso to ala na condition à passe moto asali ke lelo yo ba congolais o ba kufi de 2006 tina 2016 Pierre Lumbi il était le conseil spécial en matière de sécurité à M. Kabila kino lelo nano inventa ata boa te toye ba ndenge ni makambo le kakana est liwa ya Floribert Chebeya eleka ndenge nini atikala ta kokosola te soki bino bapandisa ngo boye pa Pierre Lumbi abengana kabino alingaka ta ko kabino te et puis tango babike Katumbi azofutaka batu bakosonga na ebisaki bango boye na lobi Katumbi c'est un homme d'affaires Katumbi n'est pas un politicien kino azosaka makambo wana akozana compte à rendre na population te makozana compte à rendre na ba bailleur de fonds oya na bango a contact butu moy ndenge atekaka ba concession mine kuna akatanga ndenge turo soki bino bosali erreur ya kopesa essence akotekaka Kongo mobimba po akobundaka te po na intérêt ba congolais tango lobi na cabinet kuna na kati kuna che motoloko a Francis Kalombo n'est pas modèle mama na ebisa kabino awa tongo midi pourquoi moi si Eugène Dio Mindungala lelaka na komba mwa mobali wana butu moyi alelaka alobi nzambe lokwa Francis Kalombo asa mosali ya Kabila bangona Katumbi basaleli Kabila lokwa basangani lisu po banyokola biso peuple congolais lobaka su mobali na ngama kambo Francis Kalombo a montant contre ye et ali bo solo mais soki ali lokuta alobi ata Kabila ndenge ni mayebaka ke Mobutu aleka Muzele père aleka Kasavubu aleka Kabila pe nzo kusana nini akolekaka toto a Francis Kalombo kosaka ni akofutaka masumu ya montage makambo ya sala na Kennedy donc akoyebisa yo na mokuse kabino ya bango basali biso tolobi eza nile sans effet
effet nango ngeza nini soki peuple aliaka malamu tangu Katumbi aka gouverner wana tonge to mon impact nango bato nyonso to ache wana bali bato bali ba criminel économique bali bato yo ba bénéficier na malheur na biso ba congolais ba contribuer nyonso yo tangi kombo na kati ya cabinet wana ache wana 15 personnes ata moko ta ko pesa solution na makambo etali via peuple congolais. Mwana mboka Serge Kindomba, deuxième question, na tunaki ombala moko, quel poids politique pour le FCC? FCC wana penza ezali ni poto koyoka kate autorité morale na yango ezali mokambi ya ekolo. Toza pe ko comprendre tele moko boye bato bazo signer ka signer likambo ba misu pe bazo signer bazo comprendre. Te to mekana ko comprendre ezani. Mama soko bengi yango FCC moto moko abinanga moto na bakarisha linette fumée pauvre politique Chibala aleki na bilili oyebi bango basila soni ya batatano akoleka ebisi batalobi te oyo ezali front commun pona koluka changement ya Congo soki babengi yango front commun pona intérêt ya libumu ya bango tokoki kondima po tomoni kuna lisanga banani lisanga ya bato vi na bango mobimba babundaka pona intérêt ya mabumu na bango kokuta kuna motolo kwa lisanga bonganga okokuta kuna Chibala okokuta kuna motolo kwa José Makila bato wana nyonso ata moko te ali pona intérêt ya peuple congolais bango tout bali pona intérêt ya mabumu na bango et puis tango basangani foko tout na bango lelo yo bitumba to ali nango ya politique ali bitumba ya baidede ya idéologie yebisanga motolo kwa lisanga bonganga motolo kwa José Makila ou bien motolo kwa Basile Olongo akoki koyebisa biso idéologie na ye na linio ya ye nini oyo esaliki asangana na Kabila oyo ye moko Kabila ali na programme te oyo ye moko Kabila ali na bilan te meme ye moko Basile Olongo na secteur oyo azali ali ata na bilan moko te oyo akoki kojustifie na bana Kinshasa bavotake ayebisa bango pourquoi bovotaki nga ta makambo nga asali na sisi kuluna na lite na veye ke kuluna na insécurité oyo bokonza Kabila tchabino bolala kanango bokoma kobanga kotambola na butu likolo ya Kabila ngai na lite pona metango stop mama na nyonso wana baline lo mote bakoki kosala na koyebisa ba congolais FCC to bengi yango e ali front commun ya ba congolo basangani pona intérêt ya mabumu na bango na kopesa exemple elengo Germain Kambinga biso kanisa ga na centre solo mais na ebisaka moto moko musuna lobi centre moto ya Galibumu na baki Kambinga zui monogone ya na katikati mais libumu na yali na kinga kati tala finalité nango esiko bango bakeye na nyonso wana mama e ali neloko moko te ko bima wana na okinde pasi na mawa komona motolo kwa yokozuna José Makila na ebite su finalité na ya za ko s'attendre na nini komwa motolo kwa za lycée Busa soko ke ya na Kasavubu webi ke Busa ka su na siège te ba utaki ko dékerbi ye na siège à parti mikolo eleki asoko quand même ba ko futa loyer akozwa misolo nyonso bokonza Kabila ezopesa ezokota ko be na libengane na mosusu ake ko signer kuna na kati kuna nani ennemi ya démocratie moto wana ye concertation do moni abimi dialogue moni abimi soke komi makama maponami alimwaka place akendaka toyebaka te na komba Zarias Rubewa ye pake ko signer kuna na front commun pona intérêt libumu ye bisa biso Rubewa bazo ya yaka nango na Congo ayaka wapi kwa nini oyako eko tambola lo bate bo voter moto ali mokitani ya Kabila moto lokwa Chibala ye moko aya na 2011 azwa 121 voix pour ba voter comme député national Tshisekedi de son vivant population vota ide ozui bato wana nyonso ata Basile Olongo ba mamo ya kima bango na bambongo ba micro kedi ya bandal ya bumbu ya selemba okino lelo balelaka na kombo na ye c'est le moment où to bengi peuple congolais na bon sens ya ko reconnaître tala bato basali bino mabe Kabila kino lelo mabe basali ba congolais paso ye afandiseli biso na yango malero ya lukeli biso asuki wana te mais akozwaka esu bato mosusu baki monokono opposition me mabumu na bango na ngamba bokonza Kabila bakei basangani po basala FCC oto bengi FCC oto zobenga ngo front commun pona intérêt ya mabumu ya bato oyo nyonso tu bali zonga Kabila na koyebisa ba congolais tolobi vote à tour oyo ezali vote to bengi vote sanction ndenge lombe to bengi kilo a peuple congolais ndenge moko gardien du temple opposition alobaki yango une fois Félix Tshisekedi na Martin Fayulu balobaki ba bengi ba congolais na bon sens ya ko réfléchir yeba moto nini ozolingo voter bo votaki bato lokwa ba Basile
bofutaki bato lokola basakari bababaso tala conséquence ndenge ni baokisi meme médiation tala conséquence ya misalo ya bango nakoyebisa bango bofungola mpe misu faut faire très attention eyali na bato moko balekaka babengaka bango soi-disant bajournaliste engagé bakoya na tv bakritike Kabila me baliaka bambongo ya Katumbi baliaka mbongo ya Muzitu baliaka bambongo ya bato wana okokuta kuna na Sonas baagent basali au moins 15 mois mpe bafutaka bango te bajournaliste engagé baza incapable ya kodénoncer makambo ya Carola Gito mpo na nini bali na moto moko babengaki na kombo ya Deco na directeur Ekofo afutaka bango misolo moya koba makambo eleka na Sonas eyali te tokoyebisa bino fungola misu bato ya mabumu te bato bakoya balobi mabe ya Kabila bandimi Katumbi biso tolobaka na Katumbi na Kabila na Muzitu makambo tu bazo baka lelo tango baka pembe na Kabila batika jamais ko réaliser loko moko pembe na Kabila eyalaki obe intérêt ya mabumu na bango et non intérêt ya peuple congolais moya ko sanctionner bango yango wana na nzela mapona memena mokuse na koyebisa nanga nyonso to tosaka na mokili ya se nanga e bango efuta makobe awa pourquoi na bisi nanga bongo mama nanga uti koza na réunion na bayi opposition akei na département américain kuna na États-Unis akolaka bango na département d'état américain lobi ngai nde na boye nali na plan B nanga na mapoda aya wana Kinshasa na réunion na arrogance ya kominango na lolendo nanga ali nango o mikolo tozobenga tolobi nanga mese kibongai o mwa mbalo ayemba Fabregas wabili kamba bongai yango ne bananga nanga komi komone ndireke Kongo ebandi na ye endire Kongo yaka na balumumba te Kongo yaka na Batshisekedi te ndire Kongo ebandi ne na nanga alobi ngai na kosabo soki boboyi machine à voler yeba ke na kosaka esolo komoko te machine à voler ou rien nanga ke ipililo mama Tatiana pona koyebisa batu na arrogance ya nango alobi ali capable même soki to komi na mois de décembre soki boyokani te na ko démissionner biso to senga kinanga a démissionner pour le moment ne bandeli awawa po to comprendre ke nanga ali mosali ya Kabila lolendo nyonso nanga zo sala sima na yango ali mission o mese Kabila pese nini yango wana nanga ali na candidat o yazotambwaka nango na libenga na ye tongo midi pokwa nyonso nanga koloba toyebi yango ke ezali po na avantage ya mese Kabila et non na avantage ya peuple congolais mais na koyebisa conseil ayeba motoyo oyo amemaka na masolo na komba malumalu akufa leka yeba ke bongo ya fandi atika kibongai alobaka le Congo d'abord Congo bandi na yete po ya za moto akosani akoleka atu na Charles Mwando ye wana simba amemelaka biso un seul tout bato bavotaka loi wana ya révision ya constitution ensemble na lutundula bato basala ke un jour ngai na yo bano ya biso bakovotaka président de la république azala eli na 10% bato wana lelo bakoma monoko ya bango na opposition mais lelo Charles Mwando akate Congo sa nini etikala ndenge moko pe nanga ayebaka ke ali moto akutaki seni akutaka bato balekaka vaye ndenge moko epa kosaka nini akolekaka orgueil motoma ngongi arrogance ya komi nango ya kofingaka opposant na nzela asinga ya koleka na bilila ebisaka bato abike opposant ba distrait opposition ba milengeli te pona maponami bazande pre pona contestation toyebise ke opposition congolaise toza prêt prévane tobi tokotika ba candidature na biso na niveau nyonso na provincial na national kino na moto tolobi opposition ya solo il faut sangana pe luka candidat unique opposition ya solo lobi nini tolobi critère ya liboso po moto à la position ya solo tolobi ali moto ya bénéficier na fraude fiscalité moto azala criminel économique te moto ya yiba misolo ba congolais te moto a partagé même bilan te na mese Kabila bilan oyo esali ke soda congolais à la malere fonctionnaire congolais à la malere enseignant congolais kino lelo vine bongi te tolobi ke bato wana déjà na critère wana balite moto esengeli faza maboko pembe yango to bengi ni to opposition na bandeko ya MLC to bengi yango na IDPS ekambami na kilo peuple congolais Félix Tshisekedi to bengi yango na opposition radicale o ekambami na garder du temple opposition na kombo ya Martin Fayulu bato wana nde tolobi ke bango nde fo basani basangana baluka nani o bakwe kocha azala moto ya makambu oyo ya bitumba oyo tokozala nango face ya bokonzi ya Kabila mama Tatiana.
Merci beaucoup, Mwanamboka Serge Kindomba. To signalé Binope Balandi à Congo Millennium que le problème de manque d'électricité en RDC, 15% de personnes l'ont avec délestage, 85% sont dans le noir. Liangwana penza likambo ezo sala pasi mingi, likambo penza ya bandeko na biso ya SNEL, esengel na binote bobongise la biso penza lotili kipo ezo sala pasi. Joseph Kokoniangi, Noël Botakile et les autres ba créé parti moko penza ba dénommé yango na kombo ya API, c'est-à-dire association de partis indépendants. Oyo ezali jeu moko politique to peut ozo comprendre te et comme il moko ya somme na République démocratique du Congo parce que et comme moyen penza o eza plus rapide hein pozo mbongo na esenge na yo tinga maka na politique na République démocratique du Congo yango penza ezo sala pasi mingi. Merci na balandi nyonso ya Congo Millennium bino bayo bo meseni kolanda biso. Merci na le number 1 ya Congo Millennium yeto bengi na kombo ya Riki Dibendi. Mon boss, motema ya maman jolie di bendi la nguli poza mama ya solo yango wana to bengi yo nguli. Merci vraiment na balandi nyonso bolanda Congo Millennium bolanda biso depuis nganda molili na Maroc et pas maman Jackie, maman na Emmanuel le King. Merci à docteur Maroc et ça abisso vrai bien docteur Papi Kapoli Bobby problème ya mis sous solution na yango donc cabinet ophtalmologique ya bien. Merci beaucoup moi monsieur Zaki passe mettre aux solution. Nicole Batafé, merci à toi Mamita Soborai. Merci aussi à Jocelyne Kabika, merci à Cécile Osango, Karine Chongo, Mireille Osango, merci à Eric Lusandou le noble, Motomoro bien, John Chimbalanga, Mouchi Wafalanga, les big boss, Yoebika, les number 1, ya Fondation Elonga Food, on vous aime beaucoup. Dieu donné os au sango, les patrons. Éternel champion Bobby, vraiment dans les banga du siècle, champion à ma gauche au sango, je vous aime beaucoup. Vous êtes tellement ébélé bino baebolinga rabiso, beaucoup ba toujours ya ko s'abonner na Congo Millennium, c'est très important. Miroir soukabilité à Bandal, merci à Cécile Osango, motema ya Serge Katembo boza ébélé. Bayo pe bozali ko sepe ya mokonami na mbota malelo to bosani binoté. Les papis de Dedel, bah gros bisous. Et merci aussi à toi, Gelor Congolo. Allez, mon cœur te salue. Mon boss, Riki di Bendi, y a pas deux. Bino nyonso bayo bolingara biso tolingi bino pe mingi. Merci encore une fois à Jires Mwanda Triple Brassard. Merci na balandi nyonso. Et Tolingi Bino Mingi, retrouvez-nous prochainement, toujours quand na cadre émission Oyo l'invité, Soki Nzambe Azongite de Gol Mavinga, le roi et la reine Agnès. Retrouvez-nous prochainement na numéro Moussous. Que la paix du Saint-Esprit soit avec vous.